papa eza pasi papa na ngai na bomwana ye atanga na poto akola mingi na poto asa betide na poto isaki keye kozonga na Kongo na biso a travailler pe na Mobutu ba liboso na régler na mona makila isaki mama na moni na régler bona bo chaque fois na régler papa ya ko circuler wana nga na fait da rôle maman men on ko yeba kaka amour papa ngai eloko beno komela nga chaque fois soki na lali na butu on ko mona wana olota esprit moko zo ya kati na ngizo kota na chambre na ngai so ekoti na chambre na mona ko la ndoto yepe lungu pe bilamba ilungu na pe bilamba et puis izo sangana na ngai donc non c'est la chose ba no sala ngai no sangana na mobali na ndenge ya butu boy papa na otala boy nga mwasi na baby ça fait mal na to ba likambo yo moi seigneur et ça kangolinga papa mais ça fait mal Jésus Isaka c'était un vendredi je crois na butu naka vendredi moko bout de bayaki na facilité to résister te me di malangai kola mwasi na mobali papa na nga boy mon père en botana botna ya nanga bana mibale asisi wana te papa no di malanga mala papa na nga pe na sala ki pe zuwa donc ko pe la bolingo papa boti ngai abana nga e pe se ngana bala susu na abimara na ngai lokola mwasi na lié c'est pas pe ici que on a te adobimana nga pe susu wiskize ngai obarba na sima pas bebsanga partout za oza kema o baduso o ndenza masalela le zanga ka misu peut-être c'est quoi pena matui. Ecclésiaste chapitre 3 le verset 1er jusqu'au 9e verset nous parle de ça. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y avait un temps où qui le père biologique a ça la makambo où il y a mona qui za malamu donc on rebattre la pouvoir bozui na ye. Mais ce que moi j'aime dans la parole, l'homme peut avoir un père biologique, l'homme peut avoir un père nourricier. Plus loin, il peut même avoir un père spirituel. On a exprimé cette chose appelle moi défaillance. Mais Matthieu chapitre 6e, le verset 9 nous dit ceci. Quand nous commencerons à prier, tout ça me qu'à notre Père qui est aux cieux. Un jour on parle à Seigneur Jésus. Dieu est capable. Même si Dieu est capable de mettre un modèle ôté, ça me fait que... Mais je viens de dire quelque chose ici, c'est déranger. Est-ce que Dieu est capable? Rien n'est impossible à Dieu. Il y a 5 phrases que moi j'aime dans les Écritures saintes. Tout est possible à celui qui croit. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Bonne maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi ko la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata. Soki salika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futima on a regretté te. Ah vous tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna
abela te bazosala examen. En tout cas, ya masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veilleur misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veilleur misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komi li patimi sona. Babe. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Avant de commencer cette émission, je tiens tout d'abord à remercier notre sponsor officiel. Je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant remercier sponsor Nabiso Oyo à Salaraga Tozala O Tozalelo après Sibiso Nyonso Tozala Bosenga n'albara toujours que Sugi était Tozelo côté après Sibiso succès élévation santé famille paix manabo moi après Sibiso paix chez Biso Télévision ainsi que cette émission derrière le masque comme il y a sponsor Nabiso je suis Christ de Nazareth il y a des sponsors officiels il y a chez Biso Télévision ainsi que cette émission derrière le masque. Je tiens également à remercier Bandegonion Oyo ba sunga biso pona toyeba ko sunga pe bana bitike na orphelinat na biso ezali bongo bravo Jésus-Christ ça va toujours qu'ils ont mis na niveau ya commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A motonio sur la bonne foi ni ko pesa quelque chose pona ko sunga bana oyo bana bitike et n'hésitez pas na toujours mabele malamu yango wana kosunga bana bitike et benganga moko to pe otini na numéro na biso Orange Money ezali affiché okozwa ngai directement na chaki pe mama Wichi wana soki oza pe na numéro mama Wichi obengi également mama Wichi ako orienter lolengi nini kotinda quelque chose pour na kosunga bana bitike na pesipe mbote na ba héros dans l'ombre na moni cordon Elias Nanduku na moni dirige bosola de bon arrivé final d'été na pesipe mbote na ba onyo so pe balinga biso te bato mité mabe que Dieu vous bénisse na mbike mukolo ezali bon na mitema boko nimela sponsor na biso officiel bato pe ya mité malamu mbote na bino yo tala émission yo pour la première fois bio tali yango pour la première fois s'abonner et puis activer cloche et notification pour tant que ça d'émission na biso on aura ba notification nyonso ya kouta na chaîne na biso chez Biso Télévision. Je m'avais dire bonjour na ba invité na ngai mko lelo na zabongo na plateau na l'homme de Dieu papa bienvenue beaucoup à cause présenté je pense que c'est pour la deuxième fois attendez mon saint Nzambe boyebi à travers cette émission à l'écap awa makamwe comme là yi ba kosela makamwe azali parmi bato pe Nzamba tchaki na motema albaki désormais à travailler na biso à travers chaîne na biso ainsi que des émissions où il est garana chez Biso Télévision à cause présenté encore bato peut-être batala peut-être pour se souvenir na yi papa bienvenue bonjour papa Chic Sangoni non Dieu fait grâce. Sangwezali, quand il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est là. Voilà. Vraiment. Merci, papa. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous te disons un grand merci pour cette faveur imméritée que tu nous as fait. Yakoti Kabistos a compté encore parmi les vivants ce matin. Et c'est pour ça que, Seigneur, au Pesabiso Makasi, Pemayofele, Otokofuta, Atakanyakate. Tika lokumu kembo masanjoli ezonge pa na yo to tiki nyonso ekoleka na kati sika on émission yo na loboko na yo zala le Dieu du commencement alpha le Dieu de la continuité Emmanuel et soit jusqu'à la finalité un Dieu oméga nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce amen amen merci beaucoup l'homme de Dieu maman bonjour bonjour papa to yambio na émission na biso derrière le masque, on est dans le émission de Bongo, une grande, moi, partie mon cœur, il y a Bravo Jésus, parce qu'il y a ceux de ceux, bah, Zobo Yako s'exposer à travers le mission Bravo Jésus-Christ, et Yoro, to créer qui, to concevoir émission derrière le masque, pour moto à ligne, qu'on les canards Bravo Jésus, pour aller mamaye, to payer ma cambouille, comme na vu une raison pour laquelle tu as marabatu makola ta masque il y a des gens qui me disent que papa Chic bazobo melongi oui bien sûr mais avant aller gagner émission et c'est là qui voit que assis à tout beli à lui ba 5000 pour naïe car c'est 5000 pas loba pour na bande comme soso yo bazana ba problème pe ba yeba ko courage ya koyo comme na biso balika à travers cette émission maman tu yambi on a émission derrière le masque avant d'appeler ça ça ni maloba yebisa biso ni nyememi yo
Merci beaucoup, papa. Vraiment, nous avons besoin malamu. Na émission na bino pona na tubela parce que na ba délivrance déjà. Na pe ko loba makam oyo. Eza na motema nanga o na vivre oyo e ume nanga depuis bo mwana tina comme na âge oyo. OK. Et on est ko loba. Makambo ngoyi komela kiyo bandi bo mwana ti âge okomi. Est-ce que cause temps ya ko betela biso pe bat ba otala biso ba comprendre nini e bonyo awa. Papa, eza pasi. Naza mwana o na kolaki na famille ya bien. Tobotama misato. Grande sœur nanga Fifi, nga Julie, na petit frère na biso ya suka Cédric. Tobotama na famille moko yaki respectueux, famille moko yaki bien instruit, famille moko vraiment ozaki vraiment bat bana ko banga ngo donc na thème moko to ba sendité. Di ba kino ba lobaka to ba sendité. Papa nanga zadaki moto na kotanga kongo na été, mayaki moto ayebana ki penza. Nakata mboka na biso parce qu'il a travaillé na Mobutu. Papa na ngai na bomwa na ye atanga na poto, akola mingi na poto. Asa betide na poto, isaki keke kozonga na Congo na biso au travailler pe na Mobutu. Vraiment c'était quelqu'un vraiment oyo aki vraiment un modèle quoi. Ça fait bien vraiment. En tout cas, courage ya ko wale makamango peut-être ko salo malamu mingi ko songo parce que aussi longtemps zo bomba yango on va na kimyete. Ça l'effort vraiment s'il vous plaît. D'accord. Tubotami bongo misato. Aide-moi. Toujours kola bien. Nanda kundizaka papa na mama, toujours kola tout temps apena bekol moka bien. Vraiment naki na bolunga papa nanga, papa na bolunga biso bana na ikaka ndingi zalaki. Maintenant toujours kola, tout tanga bekol pe bien na bagombi. Tout tanga na bekol toujours kola malembe grande sœur nanga. Aiki ko fiancé. Na bata moko boy moni pe azape mwana mwasa collègue déjà ko za fiancé ko ya papa no lingate. Soki amonika mwa mobali donc somo mobali ulikoko na ndako papa bana ko linga te. Oh non, alingi bana nga te, lingi bakamada mibali te. Ko tanga classe. Mais papa todo tanga mais to apena ba quand même na ba camarade ba mi bi ba connaissance ano linga te. Donc pas biso au kota te mwa mobali au kota te. Donc maman na ngai abane ko ba toujours maman na biso bi non bas moko la déjà tika bana. Donc papa équipe ma ko boya vraiment mwana mobali surtout mwana mobali kota na mpango na biso. Même si na l'école, tous les camarades même pas yaba mi ba. Bon, tout le monde papa azo ko éduquer biso na ndenge na puis tout comment. D'accord, tout fande ka bon. Et comme il na ba temps moko boy, dans moi si ba période na nga pe no zala. So na bisi maman bon. Ba liboso na régler, hein? Na mona ba makila, mais c'est maman na moni na régler bon na boy. Malobi bon ndo so régler boy o dia mona mwasi faut zala jama ele surtout na mobali zala zemi ya na ngapa alobaki bongo même mana ya na nga mwasi mais à chaque fois papa na nga soki akokota na chambre akotuna règle na yo mukolo nini ba date no ba règle nga no mona ombe normal no zo yebisa mais biloko na faki maman ndie banola telango vraiment ndenge na logique des choses to comprendre psycho actuel mais yeba ko landela biso vraiment ba règle na biso na yaya na ba calendrier mo amike asomele biso na chambre atenga na chambre na biso oyo ngai wa chaque fois na régler papa ya ko circuler wana mais nga na bi fait da rôle maman men on ko yeba kaka amour papa tout le temps na so ba cadeau ba soutien ba sous-vêtements on dit que papa c'est comme ka bon mais toujours kola petit frère na biso Cédric avec le kola mutu na ni zengi quoi qui zengi parce que avec tout le temps comme dans chambre et nous ça se passe mais bon kene bo pitanga bo pitanga mutu non ba qui se domela ça na repos voilà mais zengi donc qui zengi car ba qui zengi ane ko tanga ba so qui zengi donc anoyi ba mano sala te bandi tout vanda ça fait mal na so ba likambo yo moi Seigneur et ça kangolinga papa mais ça fait mal. Ah, c'est
Ouf. Tokoli. Il y a pas du diplôme d'état. Et puis comme on attend mon boy, il y a comme nazem. Il y a comme nazem. Tu bi maraté. Tu bi maraté. Ngana ebi mobilité. Mobali moko ta simbanga ndi ki ba chéri et no côté même si y a une autre classe toujours na ndako. Na chambre to kae to bi maraté, il y a comme nazem ndengeni. Puis maman va ni ko linga koyeba. Mobali ate ya zé parce que ça fait honte parce que toi famille moko yali ko bazo respecter famille moko yali bien instruit, bien éduqué et puis papa na biso voilà quoi, c'est un homme vraiment oyo. So na pesi komba ba ko sala mention. Bombi kombo on a pour respecter quand même mémoire na mais tout essayer à poufa. Pasteur il y a comme na zemi et puis maman le dit faut to longola ni oyo parce que to ba mobali yango nani parce que ça la soni to longola zemi papa baki non ba ko longola zemi wana te abota akobota mobali ayebani te papa bi non akolinga te faut abota parce que moi ko supporter koko na ye bakangi so munoko yaya akida zemi abimaka te yaya sali ba autant quand ande mo sa na zemi autant de mois o mo sa na zemi yaya abimaka te toujours na ndako ba ko ba biloko ba pesa bazo pesa ka ba ndi mo sa na zemi bazo boko la zemi yaya ko bota mais to yaya ki na zemi ngai eloko beno komela nga chaque fois soki na lali na butu na one ko mona wana olota esprit moko ezoya kati na ngai ezokota na chambre na ngai so ekoti na chambre namona okola ndoto ye pe elongoli mpe bilamba elongoli nga mpe bilamba et puis ezosangana na ngai wana olota na ndoto nazoyeba te ke ebino ya chaque fois et puis nakomona ngo siko bien nakomosepela nango parce que nayeba nanga mibali te nakomona ngo siko bien po eno ya ezoya chaque fois esala nanga ekomi kata na fai na moi boye eloki pongi mbi funa kende parce que namoni esprit nekoya donc naosepela soki oyo banaosala ngai naosangana na mobali na ndenge ya butu boye papa na otala boye nga mwasi na bebi mais na boye nayaki na mobali te je n'ai jamais connu un homme nayebaki mobali te mais na ndenge ya spiritualité nalara deya na mobali mais na bomba ni mama nanga lisolo mais sa grande sœur nanga te ekoki kosala nga chaque fois okovanda boye mobali yango aye papa ayaka mpenza bona bamutu asimbi ngai po tomonaka na bafilme tomonaka papa eza maka masolo moto aye mpenza boye akoti kati na ngai alalisi ngai na mbeto asalika nde basalaka ngai nazosala nayoka mpe ndenge kaka nazoka mpenza biye nazosepela nango ekomi habitude ekomi habitude ata pongi eza te binaki olala akoya nanga azoya na mesani nango ekomosala nga siko plaisir bien nakuti nango préféré nango na préféré kutu yango ke na préféré peut-être nazinga ta na mobali mais enoke na nzela soki peut-être moto abenga chéri mwa mbala mikobinginganga na olinga kutu même pas parce que naye na moto nazalaka nini okaka déjà bien asalaka nga bongo chaque fois et puis ekuna mama moko boye mama na akufi te parce que mama akufa liboso ya papa mama akufaki liboso ya papa ok parce que mama abandaki kosupporte te parce que ntango yaya aboti ya fifi aboti mwana liboso abotaka ya mibale naofongola parenthèse wana ya bana ya yaya oyo abota abotaka ya mibale na deuxième mwana ye fifi abotaki wana ngai namonaka esprit wana nano na bomoto boye naza nano mobali te ntango aboti bana mibale eye kosala ke mama ekoye kodécouvrir ke moto abotaka na fifi et notre père eki papa na biso baye kodécouvrir bongo nga kutu nazalaki kutu nayebaki eloko te baye kodécouvrir bongo na émotion wana nde kosalaki emi mama problème à cœur, la tension. Baki na secret mon papa bisi ke oyo yebi c'est bel et moi ngane mutu na bana nanga. Papa isa maboye. Ce qui olingi o protéger famille na yo, bana na yo, libala na yo alors faut kanga munako. Moko ko supporter ngote
maman abandonné kobomba et puis ça qui ba tension si maman ko ça la crise mais entre-temps pasteur je sais pas si maman na oluba ba tu ba kolanda nga si ba comprendre douleur tu vois na âge on a qui dans déjà na ba mibalité mais virtuellement na mobile et pourtant il y a beaucoup de mibalité n'est-ce que papa peut ko yela nga penda physiquement tant papa yaki réaction ni bagini ezalaka na pokwa na butu na lalaka papa akota na chambre tokisaki na badomination parce que ayaki muta science occulte parce que mon père ayaki na science occulte ayaki na bato lingoma na bango wana yakendaka ya wana ayaki na balivre na ye babiloko tout ayaki nango tout mais ayaki na badomination parce que ntango akotaki na chambre nakoki mpe koganga nakoki mpe korefuser nakoki mpe parce que adomine nga deya na butu ndenge deya na butu deya bongo naki ja domine na pouvoir na ye deja ya kindoki ya butu etango akotelenga nakoki mpe koboye naki sutu naki papa sa zwanga na facilité donc na ngai papa okanga na kamoki papa mpona osala boye ayebisi nga c'est rien ma fille nga nazoprotege yo nazobatela parce que nalingaka yo et puis papa apesanga maloba moko boye c'est comme si adrogue ngai ateki eloko mona kati nde batiaka adrogue na kati ya mai na kati ya soki ya sucré bo donc nazalaki vraiment par terre puis là tobandi kobima na papa na nga ekomaki sikoyo donc habitude donc ezalaka nayebaka nakanga date te nakanga ezalaka c'était un vendredi je crois ezalaka na butu ezalaka vendredi moko boye nde papa ayaki na facilité nakoki résister te anobima na ngai lokola mwasi na mobali papa na nga boye mon père abotanga aboti na ya na nga bana mibale asisi wana te papa anobima na nga courage après kobimana yo kosilisa ozalaki na bomoto to ozalaki kaka mvote na lolenge avutaki yo ntango ayaki deya bomoto boye déjà adominanga deya na esprit déjà ya ndenge ya butu nayaki su na bomoto na mona siko mpe normal de mpo na nga nango mpe neti papa de mobali na nga nabimana papa na nga mpe nasalaki mpe zuwa donc ekoki mpena bolingo papa boti ngai abima na nga plaisir ete soki na obala susu napesa mpena bolenge na nga do visite na papa na nga ete soki nga un jour na obala susu Seigneur Jésus. Dieu est capable. Même si Dieu est capable, mais un modèle ôté, ça me fait, il fait que papa chaque fois pas dans besoin na facilité wana donc abimaka na ngai lokola mwasi na ye je sais pas pe esoki wana te adobima na nga mpe susu excuse ngai paster mosusu nakoka yango te mpo basali awa oyo baloba na nsima babebisanga partout oyo eza kema oyo baduso oyo ndenge nzambe asalela elo ezanga kaka misu peut-être esika mpe na matoi ata soki olingi mutu ata soki olingi mutu yango te otekika basabotage parce que na nsima na minoko partout papa il faisait tout oyo alingaki posa na ye na papa na nga moko bima na nga ata na ndenge ya normal mwasi na mobali mais abana osala nga makambo moko même bakoku ndima c'est comme si ata bato baviolaka bato na violé siko mpo na violé parce que fille moi azalaki fier na violé nasala sabotage peut-être cause ata bongo mais papa na ngai epi nabotanga kosala bongo mpo ayaki na bakisi na ye bien sûr mais na ndenge ya binosalela nga quoi même pas on est mboa on est nyama moko boye parce que il savait oh ben non osala et puis à chaque fois ezala bongo na kutu ape susu moya koloba te na garda na bomba na vanda amena tellement kogate ngai yaya boti bana moko susu abima kizengi yaya boti abima mibale moko susu kizengi Cédric kizengi kutu ya koleka nde Cédric kizengi mpenza
Maman supporta ma passion ti mec ko kufa na saka bakizima kufa tika biso na papa to tika bomba na ngana ya na nga bombanda. Oui. Parce que ngana yebi ke ya na bota na papa. Ya yebi ke ngabra na papa. C'est troublant comme Trouble papa. Seigneur. Nakoma na tamo na mina kende. Naluka mutu nakobeta lisolo, nana koyoka ngai. Kasi nana kondimela ngai. Babenga ngaka mwa mabe. Babanga bana tout c'est temps pourquoi loba été. Pourquoi bobomba ngo? Naki pa mama leki, et pa mama kutu ba robake. Bino boda complice na lwa mama ya ndeko na bango. Donc evanda na mutema na vanda sikono ke pa nani ona ko confier makambo yo ona obima libulo parce que na kata libulo. Ni parti où? Nana ondimela nga makambo oyo nani akondimela ngai ju nanga mobimba ntango nyonso nalekisika na papa bombanda mais omona ye boye c'est un homme respectueux bato bayebi ye ondima même pas na bana ntango moko boye esalanga ata na bana mosusu okokosala peut-être je sais pas même si bakisa yango esenga eka biso oyo okomona mabe pourquoi parce que wana kosala yango nini esali ke wana komona ke papa na yo asala mabe papa la Bible lobby. Chaque chose a son temps, peut-être. Amen. Donc, comment comprendre que ça te bien peine zambete. Tu vas nous au non, non. Pour n'a qui n'a moutouté, oh, n'a pas le bakena, bah, ma cabo, on dit, mais n'a natali n'habité, Seigneur. Dites n'a eu carabal, baté, à passer baté, à bisabi. Total en Zambé. Tout est l'ensemble, puis tout ça m'a sonné, t'es à bleu, moi, bon. Mais dans mon esprit habité, le Kamunanga, c'est que dans le canal, bah, sali, il y a un Zambé, bah, il denga, parce que ce qui est Zambé, mon quoi, il denga, que ça n'a mis, parce que n'a pas mouté na samo yo. Non, que pas nani, oh, yo, kanga mawa, on zimenangai, on lapidenga, parce que n'a moi, na mabe. Bon, bah, qui a on a vu habité. Ce qui est Zambé, boy, gai. Soka bono soki na mta suko na soki ça nzambe peut-être na yebiki nzambe nde mtu aliko mukena nkona se soki peut-être ya boyinga na makambo aboko limbisa ngala na komi atakisi na kufa na inutile na yeki na mukina inutile na mo sa soni na tina te mais tu vois que na bagi non na sunga non soki pe nzamba limbisa ka soki koyoka ngata mawa na bimisa makambo ebandi na ngambula bomona na yibi bomona na sakani te nazana ya bomona yaki bino Seigneur voilà, merci beaucoup. L'histoire est tellement forte. À Sulina Maloba, ça fait très mal de voir que il y a de ses parents abusa na bana bango moko pona nini koluka mbongo kaniaka koso ya mbongo donc kokomi na motema mabe ya kobebisa na bana na yo moko bota tala conséquence de loyo effectivement que mwana oyo ayebi mais ne pas basai nzambe pasteur bienvenue na makambo yoki tout d'abord na vie ya mwana Vraiment. kobima na papa na ye bakomi koloba nini et puis lolenge nini akoki kobika. Merci Papa Cheikh. Premièrement, je bénis le Seigneur parce que ma soeur Yemokoti Koloba Awa, que chaque chose a son temps. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 9e verset nous parle de ça. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y avait un temps où le père biologique a ça la makambo, où il y a mon qui a malam, pour rebattre le pouvoir, mais ce que moi j'aime dans la parole, l'homme peut avoir un père biologique, l'homme peut avoir un père nourricier. Plus loin, il peut même avoir un père spirituel. On a mis cette moi défaillance. Mais Matthieu chapitre 6e, le verset 9 nous dit ceci. Quand nous commencerons à prier, tout ça, mais là, notre Père qui est aux cieux. Je comprends une chose, il y a un lobby qui a une famille bien, une famille respectueuse, bourgeoise, il mangeait, papa Zalaki, un homme noble modèle. Mais voilà, un homme noble modèle, Makambo Yassali, dans ma propre sang. Pourquoi Moutoza Kamutu? Mais la meilleure personne à se confier, la meilleure personne au Robert Solo, c'est Dieu.
C'est la même histoire comme elle appelle le frère Ribin dans la Bible. Son propre père a quelque maudit. Ok, Ribin qui était le fils de sa vigueur, le fils de sa force. D'ailleurs, Ribin aussi, sa malédiction était avec cause. Ribin, il a eu à sortir avec l'une des concubines de son père. Ah, le papa n'a maudit rien. Malédiction sans cause et nulle et sans effet. Parce qu'il y a Ribin, il y avait la cause. Cause de il a eu à sortir avec l'une des concubines de son père. Papa maudit rien, oui, Azaki maudit. Mais gloire soit rendue à Dieu, le même Ribin qui était maudit par son père biologique, un jour, Riba Koutani n'a père de la foi, comme on l'appelle père spirituel. Il a enlevé la malédiction. Donc, maman, mais je viens de dire quelque chose ici, c'est déranger. Ah, est-ce que Dieu est capable? Rien n'est impossible à Dieu. Il y a 5 phrases que moi j'aime dans les Écritures saintes. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puis la troisième des phrases, tout est possible à Dieu. Nous prions un Dieu de tout. Sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Mais la petite des choses, nous avons conseillé la sœur par rapport à Yandenge, partie dans monarchie, comme les Écritures saintes nous disent, ne donnez pas l'accès au diable. La sœur appelle ça qui accès. Accès appelle ça qui comment? Parce que logiquement, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La sœur voyait auparavant, dans la spiritualité, elle se sent, ça là, sentiment intime, pour s'en aller en autre. Azar qui emporte non. Azar qui emporte non. Si tu veux le bail moto, comment tu as pour la journée, là pour que les esprits là viennent. Or, que tu as si accès au diable. Papa et Koloba, ça va, le quoi dans la salle, spirituellement, maintenant, je peux oser dans la physique. Parce que tout ce que nous voyons dans la vie, ils allons gouverner la spiritualité. Donc, le conseil copé, c'est ma soeur, ça pendant condamné était dans la vie, il ne faut pas donner l'accès à des choses spirituelles. Mais là, on a vu papa chic, n'enge akimile pa nzambe, le miracle est possible, le changement est possible. D'ailleurs, nzamba le malin komorote. Tout est possible à notre Dieu. Il y a un Nombre chapitre 23, le verset 23, nous dit ceci pour Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on va voir quelle est l'œuvre du Seigneur. Donc cela veut dire que ma famille papa tout. Mais le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, un jour, parce que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Moi je crois, la chaîne et puis la famille, bravo Jésus, la vie de notre sœur sera délivrée. C'était un peu ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Maman, on a le Bayasuka parce qu'on est presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci, papa. Le Bayasuka est merci. Pour gloire à Dieu. Dieu ne vous pour notre courage. Pour dévoiler à travers ma prière, pour nous dévoiler parce que nous avons pas quitté. Ça m'a pas mon abino. Pas mon mission l'abino, on a dit que bato ba otala ngo je crois musuba ko condamner ngai musuba wasani mais nabi ke nzambe condamner monter parce que ça bomoté. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Il est Dieu de la grâce. Merci. Alors mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Moi je bénis Dieu parce que c'est pas donné à tout le monde de venir dévoiler comme on est neboué. Nanga mona ginzo malili malgré du temps la présentation de cette émission. Mais je dis un grand merci à sponsor Nabiso officiel Christ de Nazareth. Amen. Il y a une sponsor, il y a une simi mutema maman Ayarodoba. Alors j'en profite aussi pour rappeler aux gens que tout na bosenga ya ba ndeko reko sunga biso on a loyer, il y a orphelinat Bravo Jésus-Christ. Donc tout na bosenga il y a 5 personnes pour barondima tout futaka loyer parce qu'on paye $500 chaque fin du mois. Monter à 50, monter à 100, monter à 200. En tout cas, vous avez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Ceux qui sponsorent la mission de Tokutana. Bye bye. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure
professionnel, deuxième édition. Yambala oyo eza ya ofele nalobi ya eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komikomisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu